Mbote lisusu bandeko na ngana bandeko ya ngai o balingaka mi kolanda masolo ya politique ya mboka na biso Congo toyebisaki bino bozala calme tozabe na mboka moko Congo. Le 30 eza journée historique pour na mboka na biso Congo. Jour o bakoko na biso bayaya na biso ba politicien misusu batika mokili ba politicien pe mususu jour bakomaka ba lettre que trop c'est trop mundira saka na biso mingi il faut Congo na biso ba congolais tozongo na maboko mais toyoki ke bandeko na biso ya opposition ya Lamuka balebi ke dimanche ba kosala bon marche pacifique et ba misusu ba koloba eza marche pacifique te soulèvement populaire nde toye awa et puis ba communicateur ya Lamuka toyo ko moko na bango oboyebi malamu amana na biso malamu ezali nini lolenge nini eloko ngo ekosalama est-ce que ça soulèvement populaire to marche pacifique et ko banda wapi et ko suka pe wapi mbote maître mbote ndeko Didier na pesi mbote pe na balandi ya tokomi wapi atako mikolo ebele bozunga lisusu te mais tozali pona ko yanola na mituna na bino. OK maître Blanchard, est-ce que vous êtes à l'aise ton ndengene? Non, naza à l'aise, c'est vrai que moi santé narosenga d'ailleurs bolimbi silibela et pas y a ba téléspectateurs ba Rolanda biso pambate moi changement climat et moi manquait mais sinon à part moi nungu ya santé tous allés à l'aise kimia ezali pambate tous allés ba nzambe atako ba ennemi à république ba ennemi à mboka balingete mboka ya Lumumba mboka ya Simon Kimbangu ya ba martyr nyonso tu oyo ba sopa makila na bango ekende liboso te mais tozali kobika pamba te nzambe nde atinda ki biso na ekolo oyo pe apesi biso makasi ya kolobela bayi ekolo bipai nyonso bazali po balanda biso ba maniola elongo na biso bata lolenge nini toki ko sauver mboka na biso. OK maître Blanchard toye bongo ba congolais ba imboka baling bayeba le 30 juin eza marche pacifique to soulèvement populaire mais quand on ça ba congolais omoni ba leader na biso ya Lamuka ndenge bolandaki d'abord au lendemain il y a invalidation il y a ba candidat oyo bazalaki élu député na liste ya Lamuka et pas bandeko na biso ya cour constitutionnelle le président élu Martin Fayulu a salaki point de presse a réunisaki bino bapandisango pe alobaki était les 30 d'abord annonçaki marche ya ba mama oyo salamaki mokolo elandaki pe annonçaki était les 30 juin toko bima biso banso na balabala de manière pacifique pour na kotalisa solo ete mboka na biso c'est vrai tozali lelo koloba ete tozali na démocratie tozali indépendant mais lipanda ya monene nde zalaka oyo ya peuple emoko pamba te mboka baoki kopesa bino indépendance mboka boki kozala na ba liberté na bino en tant que état indépendant mais souveraineté à peuple soki ezali te ezali kokoso esalaka ete mboka ekende liboso te yango wana alobaki ete les 30 bako se réunir elongona ba leader nyon surtout ya Lamuka po ete ba pesa ba directive ndenge nini toko tambola bo monaki le 23 juin elekaki toyambaki moko ya ba leader Jean-Pierre Bemba Gombo na aéroport ya Njili président élu azalaki wana pe andimaki kotikala na kati na motuka pona kotika Jean-Pierre Bemba a bénéficier na procession au peuple congolais a réservé pona ye pe Jean-Pierre Bemba tango akomaki na Sainte-Thérèse esika ya meeting alobaki yango pe ndenge moko na président élu était les 30 biso banso tokobima na balabala pona ko senga ete peuple congolais azala restaurer peuple congolais azonga na bokonzi na esika na ye pe le 25 oyo utai koleka bomoni communiqué déclaration conjointe signée conjointement par leader Nyon surtout à Lamuka Moïse Katumbi Chapo le coordonnateur trimestriel Jean-Pierre Bemba Gombo Adolphe Mozito le président élu Martin Fayulu pe le professeur Freddy Matungulu signé pour na kotali ça a été mboka ezali kokende mabe et sengeli to telema poto défendre intérêt à peuple congolais intérêt ango et bandaki kozala bafoué outa le 30 décembre 2018 yango wana tozali kosenga marche pacifique pe d'ailleurs tu informa qui déjà autorité à ville pour être nungu ezalate donc voilà tous allez confirmer ah ouais été marche ils allient mokolo les 30 et pas iwapi non seulement na Kinshasa mais surtout na ba grande ville nyonso ya république bandeko bako bima bako tambola pona ko senga solo mboka na biso et zwa en vol. OK ndeko nanga tango koloba bandeko bako tambola
bandeko mususu bakolobake ezali soulèvement populaire nalingi oyebisa ba expliquer bandeko bien est-ce que eza soulèvement populaire to eza marche pacifique na place wana? Non, je crois que soulèvement populaire ba non sakayango te. Soulèvement populaire peut et c'est décrétakaté. Soulèvement populaire ezalaka apanage ya peuple et mon konde a décidé ka été lelo na bimi na telemi na se décider. Mais oyo ba leader ya la muka basili ko benga ezali bongo ndenge tolobi marche pacifique pona ko telemela lolenge ya mabe ya kosala oyo ba bazali ko kamba contre volonté à peuple congolais bazali ko sala. Ce qui otali utato utaki ba élection le 30 décembre 2018 mboka na biso ezali ko avancer tête telemi esika moko to telemi esika moko pona nini parce que et le quoi liboso ezali été peuple congolais azalaki détourné na pouvoir na ye. Yango biso to sengi été les 30 wana marches à la pacifique pour na ko réclamer o ezali pouvoir ya peuple ba droit ya peuple. Soulèvement ndenge na lobaki donc et c'est décrétakaté. Peuple et mon comme on a été essengeli na se soulever à cause se soulever peut ko constater yango. Mais pour le 30 Boutangi communiqué ba leader ba signé Boutangi information au topesi na ville ezali soulèvement té mais ezali d'abord marche au yo peuple congolais a manifester pour l'entendre ça a été ba droit na y ils faisons en place. Peuple congolais se manifester contre nani et pas un chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi to et pas un président na bino benga Martin Fayulu. Non, d'abord Esengeli total ça a été parce que même dans l'introduction na yo na bosanaki ko corriger au moment que biso tozali na opposition te biso tozali na résistance pacifique parce que ndenge tolobaki ndeko Didier soki otali maponami ndenge salamaki le 30 décembre maponami wana ezalaki maponami o esalamaki na ba norme ndenge esengelaki te maponami wana esalami na violation ya mibeko yango biso tozali ko banza ete ezali maponami moko o ezali en tout cas démocratique te ezali maponami o esalami na lolenge républicain te ce qui fait que nous ne pouvons pas nous considérer comme une opposition républicaine parce que lelo oyo en réalité biso ne moto to gagner ba élection. En réalité Martin Fayulu Nde azali président en république mais dans la pratique il s'est fait que il était moto ba pesi imperium, il était moto ba proclamé comme élu, ba proclamer moto mosusu. Yango oyo biso tozali ko sala na peuple congolais ezali ko telema ko tali sa solo été pouvoir na biso ekoko ba koyiba makabo kino suka wapi. Parce que même ba député auto votaki to moni était ba oyo ba koti na hémicycle ezali ba susu oyo ba nommé bango nde ko nommé mais au peuple biso to ponaki to moni pour la plupart batikali libanda yango moni peuple azali ko manifester pour na ba raison na dou to zali même pas na besoin ya kokinde kotika oyo ezali memo ezali mécontentement au peuple a ko manifester kotali devant qui si oui mécontentement beaucoup la sango devant nani. Non, mais Tokotali Sayango na bazali kokamba contre la volonté à peuple. Bamona été lelo oyo lokola bango bafandi wana lokola bazali kokamba wana bazali kokamba na bénédiction à peuple te. Bazali kokamba contre la volonté à peuple et peuple oya kobima na Kisasa na Mbandaka na Bandundu na Beni na Kisangani partout sur toute l'étendue à République ezali pona kotali sa solo été azali d'accord te na lolenge mboka ezali kotambola pour ça azana besoin te peuple wana akende kotika memo songolo et pas ya moto songolo to moto pakala à la limite et kozala kosenga na seni asala récomptage ya bavoix total serveur central lolenge nini ezala qui constitué nani azwaki mapona miboni parce que nous pensons que les oyo mboka na biso il faut que comprendre était crise à légitimité ezali et bazali kokamba contre volonté à peuple yango wana peuple oyo a boyaki programme na bango peuple oyo a boyaki ko voter bango nous pensons que après les 30 décembre les 30 juin peuple n'enga ko se manifester de ko Tshisekedi akokende ko zongise la peuple pouvoir nae pour pardon nae ezala vraiment accepter. OK ndeko Blanchard oko lote na moni oko lote en Afrique balabaka ke Mobutu alobaka le pouvoir s'arrache le pouvoir ne se donne pas à quelqu'un après les 30 jours bazongo se binango ndeko tango koloba ke bino banso le 30 juin oboko tambola na comprendre ba peuple balandi bisnongo lobi ngako na kanisa ki boko déposer memo pa ya ndeko na biso Martin Fayulu
au que de beaucoup déposer, beaucoup reconnaître na malembe présence de la République en Oizalelo. Mais bon, il faut rassembler les Congolais. Ndeko Mozito, Ndeko Moïse Katumbi, à l'objet que biso to la opposition républicaine. Ndeko Martin Fayulu, yé vérité des urnes. Ndeko Adolphe Mozito, il y a le résistance pacifique. Ne pas soulèvement populaire. Boni batumi ça tout quatre ba le ba langage moroté. Mais bon ça on est comme si ba tambola nzela mako. Non, au moni avantage tozana on a la muka ezali été tozana dictature tenenge tozomona ezole kanabisika mosusu bato batandami molongo lokola basombo bazali ko kende ko sala allégeance na mokonzi na bango. Biso na la muka allégeance et ça la makate. Biso na la muka liberté à penser ezali, biso na la muka liberté d'opinion ezali, mais le plus important ezali beaucoup tani o tozobenga ya présidium et pas yoapi ba leader nyonso bazokutana pona ko lever ba option. Omoni ndeko Katumbi alobaki opposition républicaine, ndeko olobi ndeko Muzito, ndeko Fayulu, mais ce que tali communiqué o ba otiko signé pona marche o ya les 30 o toko sala biso banso bango banso bazongi na oyo balobi ete to bunda pona défense ya intérêt ya peuple congolais oyo to kiko résumé en pena mokuse ete ezali bitumba vérité des urnes parce que ba intérêt ya peuple congolais ezali entre autres kozwa mokambi oyo ye peuple alingi mais ce que tal moto azali ko kamba biso lelo ezali oyo peuple alingi te ce que tal ba bazali na parlement ebele bazali oyo peuple atinda quitté c'est pour dire que il faut défendre ba intérêt ya peuple on a donc toza na résistance toza pona vérité des urnes lelo oyo vérité des urnes ndeko Didier okoki ko sala semblant okoki ko wanga na yango mais et ko rattraper toujours les loso otali ba député na niveau maleki na cour constitutionnelle bandeko basusu peut-être bazali pe na doute mais les lo ba comprendre que vérité des urnes ezali combat ya moto moko te ezali combat ya Martin Fayulu te ezali ya Adolphe Mozito te ya Katumbi te ya ndeko Bemba te ezali ya peuple congolais voilà, oui biso to bandi ete lelo oyo tango to ko marcher ezali te po ete tokende kopesa memo na Tshisekedi ndenge olobi parce que Tshisekedi tozo mona que azali ko exercer pouvoir wana soki wangani yango ezali mabe parce que azali wana lelo oyo contre volonté à peuple congolais, il faut te reconnaître yango, mais seulement biso de l'obéité, te reconnaître yango, mais puisque ils allient l'égalité, puisque ils allient par ba voie démocratique, peuple a réclamé pouvoir nae pour amona bakambi bakondi oyoye aponaki bazwa et bonga po ete bakamba selon volonté nae. OK, bandeko nyonso balingaki changement na mboka na biso Congo. Balebeza Martin Fayulu l'équipe président. Tokondima biso ba congolais nous avons besoin de changement et la paix Adolphe Mozito l'équipe président Tokondima et la Moïse Katumbi l'équipe président Tokondima et la Jean-Pierre Bemba l'équipe président Tokondima et la Ndeko Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi à l'équipe président Tokondima Mendeko wana te président FCC mais boni changement yango esalami ndeko nanga bobundeki mingi libandoko mona bino nzela basinga nzela ba itandeke bokoloba tolingi pouvoir oyo te ya ndeko Jika akende mais ndeko na kei boni bo changer automatiquement et ça va monter à ma bête ndengeni ndeko Didier est-ce que pour na ko comprendre que Kabila a keité est-ce que il faut na pesa ma neto ya ngai ya moindo to esengeli to benga ba prophète parce que ba komi ebele na ba stade des martyrs ba mobi benga ba prophète to benga bango ba bikola yo to ezandengeni non je crois que changement au biso to lukaki et comité ndeko Didier c'est vrai ndeko Kabila apakoli bandeko ebele ba congolais mafuta ya ngulu na monoko mais ale mosuni ya ngulu apakoli bandeko basusu mosuni na mafuta na monoko lelo oyo tala na niveau ya parlement azali na majorité absolue largement ce qui tokei na sénat dans parlement mobimba assemblée nationale na sénat akangi nyonso ce qui totali mazali ko lekalelo na cour constitutionnelle mais ba juge o bazali ko se comporter mabe pour la plupart ils allaient ba oye à désigner qui ce qui totali même na niveau ya nazwa les sous ni dans nazui assemblée lelo yo wana na primature auti kotinda o ya imoto donc il a l'essentiel du pouvoir mais amizongisi si malobi bon lokola
ba congolais balingi elongi na ngai te parce que pona ye akanisaki ete tolingi nde elongi na ye te. Pourtant biso ezalaki question ya elongi na ye te. Ndeko Mozito, président un nouvel élan, initiateur un nouvel élan, aloba yango mbala mingi parce que na bosanaki pe ko lobela bino ete nazali cadre monene ya nouvel élan o ya ndeko Adolphe Mozito. Président Adolphe aloba yango mbala mingi. Changement oyo tozali ko luka ezali changement ya bilongi te. Ezali changement ya ba kombo ya bato te, mais ezali changement ya bokambi. La manière de gérer, est-ce que cité et sengele à la gérer ndenge nini? Lelo oyo tala ndeko Tshisekedi. Azali wana mikolo nyonso mobembo na mboka songolo na mboka pakala azo avion oyo mabe afandaka na ebonga te. Pona nini? Azaluka solution pour mboka Congo, bien-être ba congolais, ndeni ako face mondelo ya mboka Congo ndeko tambola ndeko na ngai. Solution ezalika kokufa. Ndeko Didier, solution ya peuple congolais pour na trouver les solutions à problème na ezali na kati na Congo. Ezali libanda ya Congo te, ndeko Tshisekedi azali ko bima libanda parce que azako se sentir en insécurité premièrement. Lokola sur le plan sécuritaire, azali ko douter ndeko Kabila po amoni solo ete azali na a confisquer l'essentiel à pouvoir, ye azali na pouvoir te, yango moni azali ko tambola wana po na koluka ndenge nini azwa soutien. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lelo o ndeko Kabila oyo ba congolais balingaki akende na elongite mais akende na lolenge na ye akokamba ba moni ete ndeko Kabila na bokambi na ye ekeite yango wana biso tango tozali ko telema tozali ko bunda ezali justement pour na ko arrêter maïwana manso ce que tali ou le 30 décembre 2018 en tokende maponami mais ndeko Kabila nde moto azalaki na commande oyo nanga asali bozo banyoso wana c'est parce que Kabila moto azalaki ko dicter yango moni tokomi na ba résultat o tuzana yango lelo mais tala ndeko Jean-Pierre Bemba ye toke ko yamba ye na kimia tozonga ba soda babimi babeti masasi bandeko na bango mosusu ba policier bazoki bandeko bana ekolo mosusu ba congolais bazoki ba pota bazui masasi ezali ba pratique o to boya kilobi na ndeko Kabila parce que ndeko Kabila lokola bombi elongi na ye alobi bon tika na tinda moto o na tiona asala mabe mingi lisusu koleka po ete bayina ye lokola maele na ngai mabe ezali ete na modifier constitution na nzela ya mama Mabunda na parlement ngana zonga lisusu batndeko bayina Tshisekedi wana na elongi na ye po ngai nazonga na elongi na ngai lisusu. Okay, voilà stratégie na bango ezali nde wana tango kobeta msolo ba assemblée ba sénat ba assemblée provinciale ba congolais ba ko souffrir kuna na Minembwe na Sud Kivu assemblée nationale et le bakelo côté ba assemblée provinciale locale on a bossa na te est-ce que ebi ke makambo ya Minembwe wana na 2000 je crois na gouvernement après 1+4 temps au gouvernement Gizenga Muzito yaki to bunda makambo ya Minembwe wana o balinga ba komisa yango territoire to bunda ti ba empêcha ka yango mais lelo yo tango ndeko Roubé Royer ye wana komisi yango omoni donc yana lingito simba na ba moko to bandeko na ngai bino batala muka na ndeko Félix wana bo simba na ba telema ba te ko ma territoire to tika ndenge tika la wana ndeko Didier basala kalikopa na ndokite problème ya ndeko Félix ezali ete akei kokotisa elongi na sika o biso nyonso toyebi ete ezali monoko ya ngubu biso nyonso tolobaki ete nzela wana esengeli toleka yango te tala lelo oyo makambo nyonso ezali koleka wana ezotalisa ete ndeko na biso azali na kokoso ndeko Tshisekedi azali na kokoso azali mwana ya papa oyo Etienne Tshisekedi etobundi alakisi bitumba mais malheureusement toza na choix te parce que ndenge Jean-Pierre Bemba Gombo alobaki asali choix na ye biso tokosala boni tosundola ba congolais ndeko Tshisekedi andimi ko pactiser na moto ya mabe te biso tokosundola congolais te biso tokokoba ko résister biso toko réclamer souveraineté à peuple biso toko réclamer indépendance la vraie ya peuple congolais pour être peuple a zwa ba pouvoir na ye a zwa autorité na ye ayeba na ko mi imposer ko sala o ezali volonté na ye soki sikoyo élection salamaki baloba ke ndeko Martin Fayulu président de la République aleki président Eli angara sala remise et reprise toi lingara sala te angara sala ba soda bazali loto ngara sala na bangote angara sala na bata FC toi lingara sala na bangote mais kana ko pesa makanisi na bino ndeko na parce que boko sopela kaka nyosu mwana mboka Félix Antoine Tshilombo asali boye pour ceux qui est pas les kaki engos la pouvoir pacifique banga basala remise et reprise na ndeko Joseph Kabila Kabange yef Martin Fayulu ngara boyango ndeko Didier tokosala analyse moquette ce qui tozui kaka ba résultat o nanga a publié pe to rappeler ate nanga mandat na ekomi na suka
azali sous sanction ba américain tozo c'est la justice ayebisa biso soki sanction na ba américain azali lokuta to ezali malamu tolingi dossier fongoma na justice to yeba misolo o ba américain balobana soki ezali lokuta to ezali ya solo parce que toki kotika yango eleka bongo te justice na biso dossier yango na basala mosala nanga alobi ete Martin Fayulu azui 6 millions de voix nanga alobi ete Félix Tshisekedi azui 7 millions de voix bango mibale baza déjà na 13 millions de voix nanga alobi ya Shadari Kout na yebaka te parce que nakoka ata kokanisa makambo na ete parce que peuple asi alingaki bango te peuple asi abwakaki bango bato oyo bazui 13 millions de voix baza na plus ou moins 90% ya électorat boni bato wana bazala na moins de 10% ya non en tout cas le 1/5 moins de 1/5 ya ba député na niveau ya assemblée omoni ete Maïmanso et Salami pour être Kabila à sa majorité. Maïmanso et Salami était pour être Kabila à Koba pour maintenir essentiel à pouvoir au Azana Yangolelo après ma ponami. Parce que ce qui résultat ezalaki kaka ya solo ndenge to utaki na ba urne le 30 décembre 2018 ezali impossible ya comment on a été FCC azala na ba député et belé ndenge azali na ngwana plus de 400. Ezali impossible comment on a lelo été na ba assemblée provinciale nyon surtout FCC n'est à la majoritaire, personne n'a pas gouverneur. Donc, les autres, ça a été ce qui ne comme Martin Fayulu. Azala qui proclamait, Tolinga qui condima résultat au ebimi na Assemblée nationale na ou ba province te, parce que tu es bien été yangonde ezali réalité te. Tolinga qui exige nanga abimi c'est la biso ba PV, il y a ba centre local, il y a ba compilation nyonso. Pona nini tina mo ya lelo, apé sa biso résultat anate. Boto nananga. C'est ça le vrai problème, c'est ça le vrai débat. Nakanisi était bas congolais, basi ba koli, ba comme une maturité politique, bah ça comprendre était le long de Tshisekedi, azali wana, ba pesie bokambi. Alors que le vrai pouvoir et la vraie légitimité, ils allaient pas y a Martin Fayulu, mais moto o azali na pouvoir impérium ya solo, ils allaient de konabiso o afani na kingakati. Toko mekas, to sera nyos, to délivrer Maître Blanchard, mais il y a tikalika constant. À quelqu'un constant, bata nouvelle là. Comprendre que bangwa Maître Blanchard, on peut c'est itinéraire, marche na bino et banda wapi, ti wapi. Bana ya Kisasa ba ebiete le 30 juin biso banso toko banda na Pascal 6h to site komiona to bandi makolo kino na échangeur délimité. Bandeko bako uta de partout. Mais itinéraire aux ezali principal aux ezali officiel yangwana ezali Pascal qui nous a échangé à limité pour nini bolimbisi toche point de chute échangeur délimité c'est parce que d'abord date à les 30 toponi yango parce que tout le bien était ce qui ba père fondateur ba bundaki pona était tozwa indépendance le 30 juin 1960 c'est parce que ba monaki était pas si les kaki. Mais bah comment qui n'a yango qui non a soukate bango basala qui part na bango bah pesi biso indépendance politique mboka na biso ezali lelo indépendant mais souveraineté à peuple pouvoir et à peuple bah comment qui n'a yango qui non a soukate parce que ezalaki étape par étape bango il fallait basala oya bango yango na biso lelo oyo tozali na étape o biso na nouvelle et là on a Adolphe Mozi tozali ko benga étape il y a Nouveau Testament. Lobi ezalaki Ancien Testament ba papa na biso babunda ki pona d'abord indépendance pe démocratisation mais démocratisation processus et silité ezali ko koba kino na Nouveau Testament lelo mais na Nouveau Testament ezali ko souveraineté à peuple pe kota la lolenge nini tokamba malamu la gouvernance la bonne gouvernance yango wana étape ya Nouveau Testament yango moni to bengi ba leader na biso ba bengi si biso banso peuple congolais to marcher to manifester pour nous réclamer souveraineté na biso yango point de chute to tche yango échanger parce que papa na biso Lumumba azali wana to lingi to symboliser isika wana lokola ye abundaki pour na Ancien Testament to zo indépendance politique biso na Nouveau Testament to zali ko bunda pour na souveraineté à peuple pe bokambi ya malamu la bonne gouvernance yango to ye wana pour na to zala na harmonie na ba père fondateur na biso ba mona été to honorer bitumba na bango yango to poni date wana d'ailleurs tala même bazali kokamba
contre volonté à peuple bazola qui se solo été on n'aura quand même pas date le 30 juin bango moko le 30 juin salisi ata activité mon côté abandonner yango pona kola qui ça été ezali na tina ata mon côté mais biso lokola tozana souci à peuple tozana souci à mboka to poni date wana pona kola qui ça solo été ezali date moko historique ezali date o esengeli total ça solo été peuple azana droit na ye azana droit à bénéficier na essentiel ya pouvoir na donc tozoyo ka déjà nungu était bazali ko bongisa lettre pona ko annuler to pona ko rejeter information na biso o topesi pona marche wana ya le 30 juin 2019. Monsieur le gouverneur, ça ne sert à rien ya kokende na confrontation na provocation na peuple congolais. Lelo oyo peuple alakisi solo ete yende azali na essentiel ya pouvoir. Peuple alakisi ete yende moto azo simba o ezali bokambi. Esengeli na yote oluka ko sepelisa bilongi ya bato, o sepelisa ndeko Kabila, o sepelisa bae bazali ko kamba contre volonté ya peuple congolais na koluka ko créer ba confrontation. Tala tokende ko yamba Jean-Pierre Bemba na kimia, botindi ba policier, ba beti masasi beti ba gaz lacrymogène parmi masasi na ba gaz bobetaki ba policier bazoki ba policier mususu bazali kino lelo na hôpital bomoni ete bo faire perdre l'état non seulement misolo mais physiquement bo tie bande ko na biso na difficulté. Je crois que en plus de ça ezali mokolo ya dimanche bango bache jour férié samedi pona kolakisa ke pona bandeko oyo bazali kokamba contre volonté à peuple le 30 juin pona bango ezali le 29 samedi. Dimanche bache yango il fallait bache férié de lundi mais lokola bache yango samedi elingi olakisa ete à partir de dimanche kino mikolo ezali kuna etali bango te d'où dimanche bokoki kozwa même pas raison ya koloba ete ezali journée sacrée soki nini non bo éviter yango soki boko sala yango peuple a kozwa acte pe a komona provocation ndenge bozali kokoba na yango parce que na bakisa suka pona koloba ete e bandaki na retour ya Jean-Pierre Bemba tolingai ko sala meeting na biso na espace triomphal ba luki ko provoquer biso po ete mobulu ebima to lobi non biso tozaba républicain to kolanda bangote to changer esika to keyi na Sainte-Thérèse mais les 30 bolingi boya les choses na même démarche wana peuple tozozwa bino a témoin botala lolenge bato oyo bazali ko kamba contre volonté na bino balingi ko tia bino misapi na miso. Merci mingi. Merci bande ko balandi to komi wapi boyo ki bongo ezaki bongo moko ya ba communicateur ya Lamuka ndeko ya nouvelle élan oazara bongo sima ya grand maître na bango Adolphe Mozito boyo ninga apesi likanisi na ye eza soulèvement populaire eza marche pacifique et banana Pascal tina échangeur et peut wapi ko lumumba izalaka bakoya ko honorer l'un des pères fondateurs ba père indépendance mboka na biso Congo Lumumba place batie ekikonaye boyoki ndenge ndeko alobi apesi makanisi na ye yo pe ko landa biso ozana avis contraire micro yango yaka kobenga biso na nzela singate o ndete yaka ata nzela babenga ngoni nzela téléphone to koyamba yo to kotuna mituna opesa makanisi na ba congolais nyos balanda tikete kimi ya nzambe ezala na bino nde to kuta mikomisa ikoya.